bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboko yo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elenkano. Papopi motoki pala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci. Bonsoir. Bandeko, nous avons une information urgente. Oyo esengeli vraiment topesa ba peuple congolais. Tout ko recevoir bongo communiqué moko euti na autorité de l'aviation civile na Kinshasa. Oyo ezali ko informer biso en ce qui concerne la présidence ya République démocratique du Congo. Toyebi comme Monsieur Félix Tshisekedi na suite na Mobimba bazaki na Bukavu, après Bukavu bake Beni et certainement bazaki na Goma, alors kozonga na bango avion oyo ezaki a suite pas avion na ye avion suite oyo ezalaka na ba voiture oyo ezalaka na ba équipement ya présidence mamituka ya présidence nyonso et décollaki 1 heure avant ye alongwa. Donc, les avions suite, mais et ça là qui n'est équipe d'avance et décolla qui 1 heure avant que M. Chilombo a Longwana Goma. Mais depuis 15 heures, il y a Kinshasa, il y a lobby, Tilelo, avion wana bisika ezali bandeko et yebanite, na biloko nyonso na kati, na 8 personnes baza portées disparues. Bisika bazali, yonanga toyebite, est-ce que ça li crash? Est-ce que bakwe na zamba? Est-ce que baza wapi? Bandeko, natanga na no communiquer ensemble na bino oyo uti bongo na autorité aviation civile na Kinshasa totanga communiquer wana et lobby nini. Communiqué officiel, un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne de FARDC assurant la logistique présidentielle ce jeudi 10 octobre 2019 ayant à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires partis de Goma à 13h32, temps universel, a perdu contact avec le centre de contrôle en route CCR à 15h, soit 59 minutes après son décollage. Ayant une autonomie de 6 heures de route, l'Antonov 72 devait atterrir à Kinshasa à 16h43 minutes. Depuis cette perte de contact, des réquisitions d'informations lancées à toutes les stations sur sa route n'ont donné aucune information sur sa localisation. Des dispositions nécessaires sont en cours au niveau de l'opérateur pour engager les recherches le plus rapide possible. L'opinion sera informée de la suite des investigations. Wana ezali bongo communiqué officiel oyo euti na autorité de l'aviation civile. Autorité de l'aviation civile ezali musala oyo esokipaka oyo etalaka ba décollage na ba atterrissage ya ba avion. Nde ezalaka na Kinshasa na Njili kuna bangonde batu ba pesi biso batindeli biso communiqué oyo. C'est-à-dire avion wana 59 minutes après décollage nango et longwa ki Goma depuis 15 heures. Eza avion ya président, eza suite ya présidence de la République. Donc suite avion o etambolaka na M. Chilombo. Donc son ka voyager azala na suite na ye o emimaka ba équipement na ye, o emimaka biloko na ye, nani ba rapprocher na ye, ma voiture na ye, ba biloko na ye nyonso. Donc président de la République so kazo tambola azalaka na ba équipement nyonso wana, azalaka na bato nyonso. Siko avion wana ndenge autorité de l'aviation civile et pesi biso communiqué que depuis elongwa qui après 59 minutes seulement va perdre contrôle. Donc moi baye basi place baza ezate. Il fallait batterie depuis 16h heure de Kinshasa. Tindenge to ala muki lelo eza soki 5h soki 4h na Kinshasa, avion wana ekomi na moté. Bisika pe bango bazali eyebanite. Alors bazo continuer ba investigation, nde bakwa ko fixer ba opinion po ba yeba soki bazali wapi. Na kati avion wana biloko nini ezalaki. Na kati avion wana biloko ezalaki boy. Les chauffeurs, ba chauffeur ya monsieur Félix
ainsi que le garde rapproché. Jusqu'ici, les identités de tous les passagers n'ont pas encore été dévoilées. Mais une source militaire a indiqué que la présence à bord de l'oiseau du chauffeur principal du chef de l'État, des agents de l'intendance et de la logistique, ainsi que des membres du personnel de sécurité. Donc, Tsikoyo, identité complète, il y a nombre, il y a Batou O Bazalaki, identité complète, na nombre, il y a Batou Bazalaki, na 4 avions, wana, oyo e bungi ezoye banate, ceux qui sali pe crash, ceux qui pe limwe, Tsikoyo na noute ba yebi vraiment. Mais au moins, ba source sûre, o bazo pe sabiso ba information, o ba pesi pe na autorité d'aviation civile, ba lobby bien que le rapproché, le chauffeur principal, il y a M. Tshilo Mozaki na kati, ba rapproché na ye, ba garde rapproché na ye, ba zaki na kati, y avion wana, ba agent et intendance, ba zaki na kati, avion wana, ba to ya logistique, ba zaki na kati, avion wana. Mais ba pesi biso nombre ya 8 personnes. Peut-être pe eza au-delà de 8 personnes. Mais le nombre est reconnu officiellement, eza nan 8. Mais on ne sait pas si c'est peut-être eza au-delà, il y a nombre 8 wana. Ben quand on se met ici pour na kosolana bino, to lo bakana bino pa plaisanterie. Toyaka a te poto lakisa bino soki nini non. Toyaka a pour vous donner des bonnes et des vraies informations. Mais bande kona biso mususu ezo sala pasi. Botika konyoko la monsieur Tshilombo. Bozo nyoko la fachi, vous êtes maintenant en train de manger chez vous calmement. Bozo lia, bozo lala. Mais c'est que ce monsieur est en train de subir bino bozo mona ngote. Oyazo qu'on dirait pas si na ye onyo soana. Bozo mona ngote. Bomoko ya mboka. Nous avons un système ya digital momo. Bomoko ya mboko yo. Bomoko ya mboka. 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 Kitap. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elenkano. Pa popi motoki pala lobi botala ka bomoko ya mboka.